wa liboka eza na banzete mbele eza na zamba oyo eza vraiment na capacité ya kosola liboka banzete eza ebele eza na kapacité wana donc banzete oyo tosala nde biso tosala oyo eutaki na terre banzete basalaka na mabaya biso mpe na kati mpepelaka oyo ya biso mpona kosala bamaboka ndeti oyo liboka monene oyo liboka moke donc ezaka uniquement zete oyo tosala liboka moke lokola eza ya grandeur oyo donc ya banzete euta bangala donc nde batutu balobaka non ta mosusu te nzete paipai nango osalango mpe likusa nzete avoka nzete ya manga esimba te wana esimba te nzete ya paipai ekosala te nzete ya manga oyo ya mofube voye liboka manga mofube oyo tobenga manga wisi wana nde voye liboka ya mbeli nde ezalaka bien te bon safu voye liboka avoka nde te avoka eza léger mais safu voye liboka. Donc, à part ça, il faut que nous ayons des cités, nous avons des cassia. Les habitudes, c'est ça ma casse, mais cassia, et ça ma casse, c'est efficacité que quand même si bois noir. Comment awa dans le ligne? Oui, comme awa faut. Donc, il faut bonne mutuka. Ba mutuka au déjà mais na biso ezali. Non. Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs et téléspectatrices, internautes, en tout cas un grand merci à vous. Na confiance, bozo pesa biso na ndenge vraiment bozo tala vraiment ba émission na bino bandeli tina suka ça pena bitoko mingi et puis ndenge bozo partager ndenge bozo commenter ndenge bozo liker ndenge bozo aimer zo sala biso pena bien nel ba bino kaka boke évidemment mangu ko s'abonner massivement na chaîne no bolinga makasi ya biso podcast parce que ande bozo ba information vrai a tokotaka partout kaka ndenge zala OK tina cloche à notification et ou s'abonner au monde abena émission nyonso et bando comme le kaka ndenge zala kaka votre humble serviteur Watakin 24 les lions de la presse congolaise autrement appelé Exode 14. Un grand merci à vous pour votre soutien. Na sima caméra na zabongona toujours na ingénieur Jayley. En tout cas, un grand merci pour cette belle image. Un grand merci aussi à Seigneur notre Dieu parce que yemta sali ki ngana bino tout le monde a susu mokola lelo yemta pesa ka pe masora décider ka boye pas tout dendi donc il est vraiment tout beau ça n'a été na makambo surtout il faut te remercier tata nzamba bobima ba prière donc comme na lia musala il faut que comme ça toujours tata nzamba un grand merci parce que yemta pesa biso pema un grand merci aussi na bato vraiment et bazo soutenir Watakin 24 lokola mon partenaire privé mon vieux Charlie Wayingu il y a maman Coco Machatima 001 donc héros de l'ombre depuis Canada. Un grand merci aussi à papa Simon Foka Stati à Paris donc voilà vous indépendant et Zalaka donc il faut s'abonner massivement et vous appelez avec Kitoko Makasi voilà chers amis internautes donc lelo naye ko beta lisolo topé naye pe ko lakisa biso vraiment ndenge nini nzete ekomaka liboka oya pilipili liboka tout est là pour nous na ba fête zanga kututé liboka o to sala ka mama belé alors utara d'abord ezalaka na nzete ba kati nzete alors tu éviter soki basala ka ngona nzete nyonso o nzeta manga o nzeta avoka o nzeta paipai est-ce que bimisaka liboka alors tokoye bango bongo à travers cette émission alors lelo vraiment na kiti awa pour que kosolo na bandeko oyo bazo basalaka bamabuka yango koza pena malon mingi ko expliquer biso ba difficulté ni bazalaka nango pour nazomona kuna nde bozomona déjà ba ndeko misu ba simbi ba machette misu ba simbi ba marteau na ebité eza battoir to nini mais TVZ radio te toujours lisu likolo ya lisu yango na yeto sur na bango et kozala pena malon mingi ndes a tozomona déjà banzeto na ebité so nzeto eza nini alors tokozala pena ba explication mingi et pas na bango ba expliquer biso et kozala pena bien comment basalaka liboka yango comment bazalaka na mambe belé awa tokosolango vous appelez bien à monde déjà ça déjà compagnie monene parce que baza vraiment tellement ébélé. Merci beaucoup. Voilà, nous allons bino voilà tozaki bongo libanda alors tokuti skuna izuna donc izino ba salaka ba maboka ya pondu
et maboka ya pilipili ya ba tomate papa tumsu ba lingala bango te pima esangana na tomate alors tokoye bango à travers cette émission tous on ba nzete za tellement ébélé awa et ça marque par marque si je me trompe pas et est-ce qu'il y a avocat pesa ya papa pesa donc tokoye bango et à travers cette émission ko sur le plan na bango moko et topé responsable il y a entreprise oyo et cause appena malami c'est que nous voulons les jeunes congolais il faut bas vraiment il faut que bunda vraiment et place wapi okinde ko sala bongo et mosala to benga bongo dans mosala kuté et loko to benga bongo mabe awa na ville professeur Kinshasa et topé na ngomba ya Congo kuluna donc yakande awa ko ko la mosala ko appena et malami et ndengeza ka merci beaucoup juste après merci. Voilà, chers amis téléspectateurs ainsi que notre internet et abonnés Nabiso et il y a le bien abonné kaka faisait sur quoi passer là vraiment et maboka ya pondu maboka ya tomate et puis ya pilipili nazo kabola bongo parce que misu ba lingala bango te liboka moko passer là on a pilipili liboka moko passer là on a tomate ba mama ou le ba mama Nabiso et maman yo solo rachu ata musu akabola kana ye alinga te za vraiment ensemble alors na ko sola pena mingi ko beta pena li solo to pour expliquer biso vraiment et liboka basala ngo na nzete ni ko batedele batuna ki ba basi nzete manga pe basala ngo liboka nzete pa nzete avocat alors ko za pena malami ko sola vraiment na ndeko na biso tomoni awa azo ça vraiment encourager vraiment en tout cas et ça pena malami déjà bonjour à mon invité. Bonjour. Bonne santé. Namoula Nzambe vraiment qui m'ezali. OK. Merci beaucoup. Tout le monde ngeli pe maboni beti toi. Wa abina boulot. Bon biso abina ça abina 5 heures da okate pongi. Pour ça musala. Do biso abina musala ndi. Biso musala tout ça ba artiste tout ça ba to contribuer à la cuisine. Donc sans libuka na bateau ba ebi culture na biso ya Congo et puis ba maman ba kole ba mboka. Ba ebi ndeni cuisine ndenge ni kozanga liboka te donc biso bena liboka et pour que cadre génération au ba musala pour accueillir la te donc parmi bana nyonso au monde bazaba bana classe donc avant que classe ya leki a sali muke azumuke a que classe donc après 5 à 10 ans so ba on peut ba col ba évoluer ba sali ba chantier na bango donc biso a des difficultés à makasi souvent tous en ngo ezara ba moyen de transport il y a qui ça donc qui ça nyonso ezoko bukana. Donc toujours bakana minene pour beaucoup ma bo tanango ki kole beaucoup ma awa donc très difficile. Donc yango wanandi. OK. Merci beaucoup Yambo te to koma esika no lobi ba difficulté ba transport pour la transporter ba biloko et koma awa na esika bo sala ba yango. Alors mingi pena ba tuna liboka transformation nango ezaka vraiment na nzete ni. Wa liboka ezana ba nzete belé za na zamba. Oui, eza vraiment na capacité à faire la liboka. Banzete c'est belé, oui ça na efficacité wana. Donc banzete to sel na biso to sel o erita ke quater, banzete ba sala kama mabaya. Biso pe na 4 sur entre prière o biso pona ko sala ba maboka. Ndesi o liboka munene, o liboka muke. Donc ezaka uniquement j'étais on ko sala liboka muke lokolo eza à grandeur o donc ya banzete ko tabangala. Donc ne batu bala ba ke na tam soupe nzete paipa na ko sala ko peli boka nzete avocat nzete manga ezala simbate wala simbate nzete paipa ko sala te mais nzete ya manga o ya mufube vweli boka manga mufube ça to benga manga whisky wana nde vweli boka ya mbelinde ezaka bien te bon safu vweli boka avocat ndete avocat za léger mais safu vweli boka. OK. Donc à part ça faut tous en na ba cité tout ça pe na ba cassia bikabitu pesa makasti mais cassia eza makasi ya efficacité ko le quand même si bois noir. OK. Merci beaucoup. Maintenant bandete ndo bi ke utaka mboka ya Bangala yo ozwaka yango wapi? Bon biso siège vraiment site place copie en nzete ezali eza na kinkole parce qu'on fait avant d'ici mamunae bois. Mais tellement qu'on fait ya za grande société et atiza ba bois na ye wana wekenda ba mikito mona ba transporter yango et que pour to biso to zaka ba déchets o singla na biso na moyen de na mo ba fond na biso to za nango ni to no somba do siège nango vraiment eza na kinkole
tout à l'heure, on colle tout dans l'eau. Donc, comme il colle, après, on trier banzete. Trier banzete aux ans pour ça, au sommet banzete, aux huîtres louées tronçonneuses et 4 lions. Et puis, au charger dans l'moutouka. Oui, d'accord. Maintenant, et comment awa dans le ligne? Oui, comme awa faut donc il faut louer l'moutouka. Bamituka au déjà numéro biso ezali. Mais tellement de difficulté en zeleza. Beaucoup même m'moutuka me pendant 2 fois. Au moins 3e fois kimi parce que ba difficulté banzela biso banzelea te et surtout biso ba changu nzela vraiment zate. Donc pour boya nango awa, c'est très difficile, faut dépasser sur 600 000, 700 000 oui. Wow. 700 000 pour économie. Donc où est la grande société? Il y a pas ça que ça. Moni machette oh. Eza tramontina. Biso sko yango sa yango to salate. Mais bakulu na pe ba o balinga misadi na osela ngo misala mais la police insécurité na biso tozana ngo surtout na chango mo lichesse ndenge liami. Il est mpona ko tsaka minu mpona ko sa musala. Mako to somba ngo 19 000. Ngapo musana ngeke ni befuna za no plus moins 5 à 6. Dana dépenser belé. OK. Mais par compréhension ba soda na biso Congo et comment soit moni mutu na machette boy. Emzu na place au sala bo musala mais ba koti. Ba sali ba tapage, ba kangi batou. Donc il est pas tombé à 7 na Congo, donc tombé à 7 na gouverneur na biso de la ville ata na situation oh biso ça ba gens auto lukala. Toye ko sa génération ngala bandi ko yekola musala au moi muke. Isunga be na bokola ndako nanga na musala oh. Génération musupu ngana yebusa misada ba kenda ba zodi ba papu da pe bana ba vina bango ba ba ko ba mettre ba évoluer pe bien. Les lots génération oh baba mike baba na classe ba otanga mais ngonga na classe soke koki akei atango ya sel musala ngwa classe koki akei mais Congo to comprendre to sala ndenge ni parce que biso nde singabo pe ngina kona ko sala te balanga na bango na bafutaka batonanga ko sala te to créer ba emploi na biso po et sauver biso à chaque fois zo bénéficier na namni ba soldat na biso Congo to ba to sala ndenge ni parce que nga musala richesse o nde société na parce que so yango ezati na sa ndenge donc to ba ndenge bo sala ka boye ba policier ba kotaka pe ba kotaka pe ba bonde do sala boye ba créer ba ko somba ba sala marchand bien est ba vendre 4 et 5 ba ozila biloko na bango bazwa pone o ndongo mona ba signe boye ezada muta sombi atelembo na ye des fois ko zwango Soit même soit avant di aza pressa bika zela bilo neti ko sile mwa mona msu na ko changer pour ba ambulima club ezamona o ya se asibika na o muninga zwaki parce que avant na zela bilo ko ne ba so ba yo attroupement bakangi bol ko amoni machete donc na kisa c'est comment so moni na machete ou na ce qu'on a évité kuna ko zwa licheta ti ango minu c'est comme na niveau o ya katilango combien de personnes lichete o to lima ngo zaki mobimba lokola boy o poto mokeni Meta au dimanche comité au dimanche mais au peut comme boy. Donc tout le bakino ezaki boy. Ezaki boy. Mais comme boy pour na ko 100 000 ya ko sela musala. Sko bino bokota bokangi batu po bana machete sko kuna no ko sela machete minu boy pour akatela ngo banini. Donc ba problème to ça nango. Donc gouverneur ata makampo ministre ya défense ata makampo. Donc to ba kanga ba kuna bango batala pe bato basokanga. Basa na be preuve ba okanga ba kuno donc biso ko zala mbuyete to sa bisala biso boto moni ba soda mona bana baza ba kimi biso ba zoki vraiment c'est bizarre. OK. Merci beaucoup Ndeko. Maintenant Ndeko edenga pesa na nini wana? Pesa na oyo. Voilà. Njete bokina ko somba yango ezaka boui ezaka boui mobimba bela mulaya msu 10 mètres ba morceler OK ba morceler à partir to somba ngo bana kibage donc ba kibe nde pesi ba donner bisi mbongo to sombela nzete. OK voilà maintenant ndenge eza boui pour ekoma boui liboka déjà pour déjà ba kosela ngo déjà o da expert ba tsa soin na carte et puis et bando sel. OK merci beaucoup ndenge eza boui bo sala randeni pour ekoma boui donc pour ekoma boui eza maele si toza ba outillage nyonso toza ba outillage tobulaka na carte ndo mona ba petit ba tobula bongo so ba toboli muta forme ya beti forme apesi forme o papier atselu keta petit forme o semi forme o longo sou pas moto a beti forme et qui pas moto gratter na carte atie soin après ma musili
Donc bozana ba outillage bosala ka. Ça ba outillage nyonso donc ba outillage na biso monté. Machine to na maboko. Non ba outillage na biso monté to sombara ba barre de fer na ba société nde ba sala ka ba boulot. Barre de fer etika la wana biso zwango to komisango ba birin. Nous sommes à birin et puis marteau. Donc c'est très important, nous avons marteau, birin, machette et puis coupe. On est comme ça, gâteau pour nous gâter la carte. Ok. Donc la première étape, il y a coco maboye. Donc pour étiqueter la vide boye, vous avez un birin. Birin, bah toboli la carte. Toboli. Quand bête, ndé tout le monde a. Ndé ko tsunga ozo pena masa na biso na osala wana. Ndenga zo beta ngo. Donc ndenga beta bongo siko pour ekoma. Donc wana ku tese bandeli. Donc ko koma ndenge o peza kilo wenza débit. On est à ok. Merci beaucoup. J'ai rappelé à peu près combien de personnes. Waouh, selon le plan de taille à bas la classe, c'est na ba o bazo qui de classe T, il y a des femmes coloana. Donc comme même surprise moins de 20 personnes, il peut 10 personnes il peut. Mais bango nyonso na muke de bimara azana droit ya kozwa. Muke na epo sungai. Donc il y a bien grand entreprise sauf que Congo Batala biso ka bende ni ba soutenir biso net singa na expérience il y a 18 ans. 18 ans bana ko. Il y a musala o. Wow. Il y a une fille, un garçon. Na kata musala o ba otanga. OK. Na futila ndako na musala o. Donc eza musala mo ya GT. Donc génération peut to gérer o. Ba ozata carrière o. Na biso da combien d'élèves. Donc biso na quartier na ngapo kuta na kuluna. C'est qu'il y a le kuta. Pour me donner à ça la copie, à ça la musala. Donc, tu as contribué contre le chômage. Ma casse vraiment. Tu as 18 ans, c'est dans ma carrière. C'était pas facile. Dans l'équipe d'habitat, combien? Il y a des zamba, tu as copié, tu as zamba pour que vous candidatez. Et à mon question, qui n'a pas collé au départ, si vous avez un bon transformé, c'est beaucoup d'argent. J'ai dépensé pour gérer la situation. Voilà, vous dépassez beaucoup d'argent. Et maintenant, est-ce que les entreprises sont basées machine? Bon, tu écoutes la peine là-bas. Tu écoutes la marché, tu peux me souba ou ta quoi, bah on va bloquer paqueté comme pour tout. Dernièrement, la salle à pièce au il y a plus de 50. OK. Et qui n'est mis qu'il. On a besoin de combattre pour moi ça, mais bien attendre comme les autres. OK. Et d'autres 3000 qu'il m'a promis ceux qui ont occasion kutani a la machine après ça ngaina na ko travailler na ndeti machine ni oza ki na place na maboko boye machine ndeti marque ni balani bazola eza machine à fourrage machine pardon ya tour mécanique oh il faut akawana sko na kisasa on dit ba fourraka ba sala kango système pour permettre que il va nous fourrer liboka. Na 18 sali wana poani te bana bo mape moi mike pour que oso mape machine wana maboko boye ozo mona te que bona ndenge ya Congo premièrement congolais c'est cher tout le monde eza cher et puis na ba pro to coûter ngo bona ko se mikanda trop nga ko se mikanda ti na direction na royal. OK. Si moya pena lukanga to sura na niveau na sika na sala na centre ville na cité du fleuve a ili wana ndo sala wana. OK. Na ko sa ba dossier na nga merci le pe na zote résultat mo côté to bité se suka ndenge nini mais or que to mériter bien la machine mais ce que le roi biso to débrouiller HP kende ce qu'on a place na ka mbona so machine na place na mbona so lupango yebisa ngata yemo choix clair donc to balanchi donc vraiment donc ngamo pour la somba ngo eza moins difficile mais to le ba popo pe ba te pe ba surtout bana bango oui da so mutu da kanga na msana seka na place ko yiba to akende pas bengi na bamsana biso ndito mona baninga msuba oni kwa salaire mutu moso mono ya mériter na musama o boseki ata mita mkezo kota lui permettre de vivre. OK, merci beaucoup maître. Et maintenant et ça ndesinze tout zomona ils déjà na mona ngo grise siko bosala nini ko comme monsieur tout mona noir chocolat. Bon, j'étais nion couleur à marque, j'étais nion sur la mukile zali. Même si bois vert et ça. OK.
bois jaune ezali mais côté quand on boutique quand on boité non ndes o dans des marques na o fo ezabu de so moni na bois noir c'est que ça na bois noir original OK dans so moni pe que ça chocolat bois chocolat original donc na libo ko batia couleur té non batia couleur té couleur eza pour na ba méniser na nanda dans libo ka tout ça couleur donc des originalité ne so tali o tali sina o wana ba side so mona couleur na so type o ni na no mona pe à chaque fois la couleur na donc bois noir eza bois noir le faki eza le faki titola eza titola ka eza kaya donc ba maka nzete nyonso ezali bon dira be nzete na ndako ezaka gérance ya libuka ye danda bo elwa cuisine ite soki mutako sokola ba seno sokola exposition libanda ba nziti ba sumbelango c'est possible donc faut tango sela ngo sokola ngo ko na cuisine pas se vendre maintenant nzete na tout monde bon nzete to sala ngo mais to kabula ba département bato ba sala ba nzete bazali pour na équilibrer pour na ba se retrouver donc besi ndo sala bo ngamu na ko sala musalo nyonso so na sala ngamo na ibi ko sala ngo nyonso mais na ko sala quantité te tu comprends ce que avec il faut ça quantité pour battre boire ko somba to ba ke la pété le bon ba bima ba gezo pe mutu ba beaucoup ba ndona bango do faut sala moi nombre bout. OK. Merci beaucoup. Maintenant nzete wana to mona wana pe nzete nango bo sala ba teka na ba bois. Bon ba nzete pe ba bois nango ezali o esala ka ba nzete donc bango bena pe ba koma voir des spécialistes pour na ba nzete wana biso le quoi to uta kuna da to tika ma mbwa ça fait longtemps. Donc bango pe la miso bana ba recherche musu ya makasi ko sala pour na ba nzete. OK. Merci beaucoup. Maintenant nengo bana musana parce que 18 ans déjà belé nengo bana musala est-ce que ça peut ne loko moko e komela ka na musana oyo ba ki non ça su musala o te ay belé ba divité belé ba ko zoka. OK surtout à l'époque ezaki tu kata bazamba biso mo boke bokata na machete m so 4 pena bonzité zongeli surtout kuta na événement ndiko na biso mo boye à l'époque nzete pene ko ila e bokati nzete bana côté kiti bokima na gauche na droite mais na ndeko kima bongo nzete en étape ezokisa ndeko na biso mo donc ezaka danger makasi vaut mieux tika kutina bilemu mais bien soit loué les lopi aza na bonne santé donc tout est la réalité belle au moins apino ko kata pena bolemo po zoki pota munene ndesi dernièrement petit mo bana kandi ba yekola azwe li shit sangi ngana ye ba poto na temps o tona acho to pesa mu clocher ça ko beta forme pour équilibre ma shit donc bo pesa mu tino c'était il faut accommodant un équilibre ya ko simba li shit OK est-ce que y na sentiment na ye wana zoki li shit ke sala boy pour so nyonso pena et loin qui danger token hôpital azwaki pe somi na miso ça va donc on a âge de pesa amplifier ça va nous beta forme soit ça non équilibre entre de possible. OK. Merci beaucoup chers amis téléspectateurs ne ba mnoka toujours TV Radio T alors tu as déjà sur le lien ya musala et maître Mikana nous banasko ko ça musala pour que ba téléspectateurs ba mona vous appelez madame voilà. OK. En plein service. Merci. OK. Mutu ila kuso na l'excellent kuso. Kuso mnene. D'abord comportement de na musala awa ndenge ba sala rapina tout mona sikoyo nzete akoma bongo liboka boy oya pima mama Laura chusoka tiango pima to pe tomate vous appelez malin mingi donc voilà ça ya kana o da papa déjà o ya musala mo makasi ya musala mo makasi alors faut tango moni ya kana o sur la machine wana oyo mettre au tukuluba ko tindela bango et vous appelez malin mingi donc ça besoin na bango numéro ça on a ba petit écran na bino et bobengi et directement bon sur na moko et vous appelez malin mingi donc voilà dans la ndi ona watsa ba binga ngo luketo OK luketo ya libo ndi no sala bo wana luketo ya libo pe sala séparation ya libo na ye na makolo na ye donc adondo sa skol makolo ya liboka donc j'étais pas ça na libo mo bien na makolo ana libo na makolo mutunde la te mutunde zaki donc ai loko mo bukoko a mystique. OK. De lo quali gros da vanda ai bana position.
non quand ba mesure nango oyebaki déjà to dans ba centimètre nyos devant na mutu donc même si longueur na ya munene na ebida donc son a pesi na monoko so 1 mètre au mesure au moins na exact mais comme belé beaucoup de la ngo ba ibikap na ba aspirine non ah yeye moko na aspirine ye mona boa bukoko donc ko si ba biloko wana ezande pour mo kufa belé ba comment ouais la paix ba marché ça ba tout ba so ma paix ba 10 ba 20 ba moi ça les commande oui même si 50 même si 50 a sombi a tient à dépôt a tekani malema. OK a tekani malema ils allons prix abordable ouais un prix bon bilo ngo pe bunga rapé ils a un moment mo boé crise ya mai to elangiaka ba mai na bazamba na Équateur ekota atena bazamba na ba pour nzete ya ekoma difficulté makasi donc c'était comme cher aux akou idée de ce que vous gérer fond na hote au moins pour kotinda difficulté zaka makasi pena kotala ezaki d'abord ba machine na ça ezaki ngo sunga bino et puis na nzela ba biloko soki ba oso ba nzete o ko mana ngo sika boza awa eza pena pasi makasi donc déjà so na za biloko ne si lo na za ngo za muke ono no ngamugo donc so na kinde ngamugo mutali boso avana ya funa za so ba ninga mususu mo ba somba to samisa ndito mona ba mama baya basala ko OK bakanga na 4 5 ndebo louer ganka boya ce que tant banzele zali na ngo bien OK no piyo moko pe rapidité aux uno 207 ce côté tina ndako mais tellement la difficulté en la banzela ko bukana ba 207 wanga na biso wow ça pina ils rapina nous sommes makasi au mona kino maman na biso Rachel azitanga zo kita pondu ayeba te basala rango ndenge nini utaka pe sika nini donc voilà je me rappelle ndenge mettre ko kata ndenge wana akosa pe mo nera pas l'équipe na lokolo mais donc to zoka trop surtout dans les logos na sala mo blessé de guerre déjà donc so na lagisio ba cicatrice mususu donc banga asute donc ce qu'on na sala bo popiango mona mukele si bango bo c'est azada wa comme na kilo ali shit wow en tout cas le cosco maintenant on dit que non bana en tout cas ça tour à midi et ayena na tango sali sala simo mike et suka ça après midi tonga uta classe a zone susu awa simo ateke ba bio musupe za bana misuba comme apete kina banda ko tango de pesa 100 francs na non na ça da éducateur à masse donc pour na pesa mwana musala pe ko pesa mbongo wana eza pona ko futa yete mais pona ko motiver OK pona ko motiver à comprendre que musala ngo pesa na venir déjà pour nous motiver pour nous dire c'est l'idée baza bongo soki muta otamula bete pa na bango bon pesa nga rapport na directement aux opinions na est-ce que na commission boy quand les chètes kaka nya sera les chètes nya sera les chètes t'as pas fait rien les chètes kaka bisone de sel la sauter papier vezel go baby c'est là biso les chètes kaka OK on va déjà former là toujours ça là on va ça c'est technique oyo comme on bulengu et pas utaka na Équateur donc là c'était pour nous et liboka pour nous de maman Coco Mazentima donc liboka pena ya pondu ya ngoyo tango sali abiki non zape na bateau basala pe ba commande et ba consommer ba 50 pièces ba nani donc tango moni que non a besoin de mo boye on a besoin ya ozo ba ni belé oyebo so suka ko pesa bongo ni pena mala mi mais ba mnoka toujours liste local liste TP za radio voilà qui se passe sur le terrain on moni scoop ndenge alors ça les a qui boya les a qui vraiment boyer. Voilà, Jordan, Kosunganga, il y a pena boye. Il y a kilo hein. Il y a pena boye. Alors mon kati awa pour akoma boye. Alors ezaka toujours bien. Donc ande maboko ni mtesalaka.
on est monté ça la makasi. Mais maintenant on a air ni puis beaucoup de ça. Bon. Ça dépend des autres qui là. Ngande mudunaza na air fixité. Mais ba petit ba ça là. C'est nos rapidité na musu pas ko ça quand à 3 heures du temps. 2 heures du temps 6 na musala. A ligne ba ko motala sou. Mais ngana zana ti suka ti musala aussi là. Ba journée musu pour mona par rapport à journée nengola mugeli. OK. On avait 17 heures. Kati musala. De quoi ça là on a ça ni azo ta propriété na kati ba bien ngo azo gratter voilà ndeko choda so ko sunganga ozo apé ndenge ndeko azo ça propriété na kati parce que ça qui ndenge na kati boye bindra ça moi ba ni donc voilà on ça propriété alors ça là voilà ça là pour propriété et comment on va servir ba produit na bango na kati pona ko sala bango sala musupe to zomo na kuna yepe azo kata ndenge na azo kata awa donc peut-être poza bina ba to mona ba garage na kapo so yo zate yemkala na ngona sima abi bazali wa bakabu bazali ko bakabu bazali neti wana kapo ya ba mikini asi marto yesko bilo amike yepe na donki maître na ngome bazaya na leki mais yena pese charge wana pour azalaka tout le temps na nga vraiment souvent. OK. Voilà, yepe na ozapé temps sur na ye. Kapo ya bana mike. On a été bapé H na classe ni. Voilà chef. Et puis voilà. Ah va payer masse tout le monde ya solo ngona, il pas ça propriété. Voilà ce qu'on a débutant vraiment ye. Azana. Azo ye kolana. OK. Voilà, chers amis téléspectateurs et ceux qui internautes, et maintenant tout le monde est compagnie même non, tout ça société moi comme mutu na appartement na ce côté ma le pango eza muke to kabwana ko na poso sangani pe biloko ko tambuyema muso abungisi po bunga na po mona na confusion bwana eza marque ma muninga yepi aviango asali pe na compression mo pour molela be bunga ki ba yibite mais les compression pe voilà voilà mec nous on kata bongo et maintenant ba déchet ekendaka da wana ndo mona ngona mbongo da ba mama mbongo ba mama kwanga do moni do to pemisa bango wana do biso goto mama kwanga batumba te o mapapa bato da oya kaka da sombiango ape 2000 na 3000 na atie na moto batalo toko ba mame vida atie mete batalo toko kote kila bango te te batalo toko te funga liga ba mame vida te mais masango wana eza bukoko za mabete ya mabeza nde whisky donc ba déchet ole ba makwanga bato basala bongo basanga lotoko batumba ba evida donc ba evida ba tamo mona nzela ba tumba kango pe wakoma tumba parce que à l'époque ils avaient evida ba non ça vraiment ba te biteni ba te ma papa mais là comment pe na mode dans mutu quoi ba sombi ba kona ce que bote kango par quantité de temps par quantité ba kwa minene yana prix nango ba déchet pe yana prix nango si bato ba mabele batumba mabele ba zo ba déchet miki bato boulangerie balanda biso pe ba wa minene to kokisela bango pousse asomi na bata boulangerie pe ko serva bango pe OK donc tout le monde nous ça les des propriétaires ou tient au soin alors on ok dans la souka ya forme tout le monde déjà n'est fait déjà formé déjà formé la musique a formé OK voilà maître maintenant ndebo somba rappel ba bayango est-ce que ba prix ezala rappel tamoure mati tamoure kiti
mata makasi tout ba période to kende o mata makasi na si j'espère que bato ba ça ba chantier ba bindenge na ba jier nde libaye ko ma cher donc ngongo libaye ko ma cher ngonga bana nzete mata pour difficulté nzela mai comme difficile pour na kota na bazamba pour na banzete edina donc comme cher donc pas ça pardon tout zanga na mael donc to ba pe ndenge pe dollar zo mata ndenge pe yango pe mata oui parce que ba ti yango kiba chez tika mana dollar na franc congolais te na franc congolais nzete tika mana dollar na dollar oh nzete tika mana dollar parce que tango e variaka to comme na problème bien yango élection erana kiba je comme $100 parce que na batalibaya bénéfice na bango eza na ngomo na ba signer na bango mais ce qu'on a biso comme ba difficulté de pour somba na pouana pour gagner comme la passe mais comme faut comme ko sombra ba ndambo bango ba sali wana o bato ba sombi ba kibashi ba songe wana nde to mo somba bana bango mais tango ya na prix juste normal ils sont de comme ba sombi ba criminal 5 ou 10 ou tu ba musique na yo au 4 maintenant, est-ce que ils n'ont pas si faut protéger ma boko kola ça peut gagner ma boko te bon ma bode mesana no monango bodon mesana donc na début ya comme moi pena na boko etsa bébé on ma buba il était non so pe Congo to pe lingala et sans lumière et ça bien ma buba pena donc comment le boko donc bizarre il est ça ba maya mais ce que soko mesana ngo et dépendant de na beaucoup amaka bo mususu pena etikala na ba défaut musuku mona elo to ndoko to salam rasti. Merci beaucoup ce que beaucoup de gens à souka maître et maintenant neti ba jeune oyo bato balinga trop minimiser bato bana trop na ba point ko beta masola politique non kutala kuna kutubo conseil ko pesa bango maître to po ba ko zo ndenge ni ko ba ola so musala ouais mais on bazala revers ndeti ngandi na osala boy na musicien na artiste musicien parolier dans un orchestre voilà mais tellement musique na no monde ebingate yebi musique na biso nde tambola pour bi ta mutu matolo ya $50 pour monde confirmer nano le roi biso na ba confirmer biso na monde te na place na ke la jean ya bien vraiment na sala pe métier donc dans l'équipe on a métier bien na maçon donc on a géré on a géré des sociétés oui on géré pe sous banama non géré pe sous banama goto donc bueno on vient na wa faut que l'émission faut na beta na mato non biso nga mwana wana musique ya kala wana to benga ba ndule man on ba tikala pour mon vraiment bu ya misa mukolo mais a ko foutre même sinda outé ce que biso to ba ministère responsable yon to créer ba plat tilango pe maele yesu ngape yo moi musique na biso ko ngwa pour répéter na ba ministère pendant un mois facilité voilà mais biso sko to longa ngo merci beaucoup maître maintenant pour na ndesi mutalingo a aider yo à cause na besoin etiani pour wana sala musala na ndenge longo ba donc premièrement ils ont moins finance mais financier ce qu'ils ont na pris à l'école pour ba petit au monde oyo na ba journée na bango ba consommer ka ndo moyo biso ezate ndingi dondoka ke mécanique na kala mettre azolia yo kuno zo kembaraka yo ba kipa go te biso a bongo te donc 12 ce coquille mama le wazana chacun autour ça na yo oli ngonga na capacité musale ça sur esengi ozwa 20 000 sur esengi ozwa 10 000 donc bango tout na journée bana droit ya mukena na capacité musala sale. Merci beaucoup. Numéro de téléphone rapidement photo kamana numéro de téléphone bato ba ngani si ba aider papa na biso vous appelez malam numéro de téléphone ayo voilà numéro de téléphone ngisa 085 plus 243 85 610 653 à la fin. Plus 243 85 610 653 à la fin. Sur le benga na WhatsApp numéro na yango wana donc soutien na bino ndanga na pour ça pour na ko gérer situation où il y a ba gêne. Donc aujourd'hui contribuer na chômage
na mboka la biso Congo bomoni bongo maître Ilanga ndenge azosala pena mosala na ye aza pena na bare lobi pe bameka to kosunga pe société yango omoni pena toyaki awa kolakisa bino vraiment badifficulté nini bakutanaka nango nde basalaka mosala oyo alobi ke non il faut d'abord soki aza na machine na ye oyo soki ezoyede ye mpona kokata kolongola boye po ekoma liboka boye na maboko ta moko mwa pe mosatie kozwa pe fu donc eza vraiment malamu tala to baza na machine baosala pena kozala pena bien botala bajeune bango oyo azokatre bajeune alors soki mpe mwa machine wana ezali kodimine mpe vie dépense ekoto afuta ndako koto afuta place en tout cas eza pena malamu mingi te mais so machine wana ezali ezali bato balande émission oyo soki baza motema lokola mope Charlie Wayimu kosunga ndeko na biso to mpe mama na biso kokoma tatima to mpe mama na biso lorashu kozala pena yango moni moko ya bino ya molobeli mwana bitina na bino wata 34 millions de la presse congolaise ezalaki awa kolakisa bino ndenge nini basalaka maboka ya poni ya pilipili ya tomate donc bomoni ezalaka boye nzete epuis babandi kosala yango ekomi bongo liboka en tout cas un grand merci na mon équipe technique donc na nsima caméra nazalaki bongo na ndeko Jordan mpona baimage merci un grand merci aussi à Sene notre dernier aloba ndoka na dédié nikapesaka biso pema ini tosaliki ngala bino tokutana bongo mokolo ya lelo ainsi que grand merci aussi à l'électro d'affaires mosalaka toujours awa un grand merci aussi à mon papa Simon Foka Stati à Paris à maman Cécile Massango Molongo depuis France un grand merci aussi à mon père Charlie Wayimu mon partenaire privé il y a maman Coco Matassima ainsi que maître Tarzan trésor le Canada. Il y a maman le Passagandolo. Merci beaucoup. Restez toujours sur votre chaîne. Il y a des podcasts. S'abonner, au partager, au liker. Aux appelants, madame. Merci beaucoup. On se retrouve à la prochaine numéro. Bye. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko oyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika touti nini te tomoni na nyoso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar ya biso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa